UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbote Nabino Balandia Bosolo Télévision, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Tokutani Soulelo dans le cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture Bosolo Télévision, Bosolo la politique comme programme que vous aimez beaucoup. Merci pour la confiance, merci encore une fois. Nandenge Bosolo Mbate Kope Sabiso Maboko, bien que tous la période moko très très difficile où Mboka la biso zako traverser. Toti kalaka kana esengo ya match te. C'est vrai que match peut faire partir na Mboka. Les lois ali compétition monnaie africaine pe mondiale en même temps parce que bato bakota la biso partout. Congo akobeta lelo na Côte d'Ivoire, souci na biso loboko na motema ezake Congo alonga wana ezali masano, ezali divertissement tokoki koboya yango te. Mais entre divertissement na makambo ezoleka na est nyonso eza mpo na mboka me oyo ya est eza pasi mingi. Ba décennie ebele bato baza kokufa mingi, kokufa oyo eleki. Toza lisusu na besoin ya kokufela bandeko te. Et puis soki botali ba décennie nyonso eleki babomaka biso toujours en complicité na bandeko na biso ba congolais. Munguna bomaka biso ye moko te a utilisera toujours ba congolais, a instrumentalisera toujours ba congolais, il travaille toujours en complicité avec des congolais. Ba congolais bazali inconscient, ba congolais oyo ba yebite l'amour et la patrie lingi kolobanini, ce sont ces congolais là qui sont généralement instrumentalisés par le rebelle, par les ennemis du Congo pour que basa la biso mabe. Ndenge tozaboy, c'est une enquête. Soki moto akote liyo na ndako, nde tozaboza na ndako na yo, po moyibi ya kokota na kati ya ndako na yo, aye kokota dans une grande entreprise, il faut complicité ya bato bazaka na kati. À cause de la recruta ki moto moko peut-être un ancien travailleur, oyo ayebi fonctionnement ya ndako,
akoki kozwa bato bazali sur place basombi bango moralement pour permettre bango de pont bakwa kokota na kati. Exactement avec ce qui se passe dans notre pays na makambo ya guerre. Soki monguna zo attaquer biso mingi, complicité à certains Congolais, ba politiciens, bazali en complicité na banguna, na armée quelques individus en complicité, na ba journalistes quelques journalistes en complicité, na ba société civile quelques sociétés, ba mouvement citoyen. Donc na ba place nyonso l'ennemi a reçu à recruter quelques personnes. Ba constituer bloc na bango, ti omoni ennemi a récupérer na Corneille Nanga o yazalaki président ya CNI. Faut mon niveau infiltration. Pour Corneille Nanga na problème ya mbongo azaki na problème ya mbongo te. Corneille Nanga azaki na problème ya ndako te. Problème na Corneille Nanga azaki na problème ya sécurité te na mbongo o. Mais tiba comme na niveau ya kosomba Corneille Nanga, c'est de là que j'arrive à comprendre que chacun a un prix dans la vie. Donc si ozobo ya ba $5,000 déjà pour moi ba 50,000, mais jour à 500,000, jour à 1 million. Peut-être réflexion aux alamans musika. Moni nanga cédé à Keikuna, pe batundambo ba kepe kolanda bango, pona ba intérêt na bango égoïste et mo détriment ya mboka. Les toza okufa na Goma, c'est une réalité. Biso toza na Kinshasa, biso ba toza na Bandundu, toza na Lubumbashi, na Kolwezi, na Kalemi, toza na Mbujimai, na Kananga, na Mweneditu, toza na Bikoro, toza na Mongala, na Lisala, na Bumba, Congo Central, Bandundu, toza na Kikwiti. Biso batu tozali libanda esika bitumbezali te boye bake lokola Goma, lokola Masisi, lokola Bunagana, ba parti nyonso beni bako vivre dans la sécurité, c'est le Congo qui est malade. C'est un état d'esprit. Le Congo est malade. Nous sommes agressés. Nous sommes en guerre. Kotu ngaite sango zolo batoza na guerre alors chef de l'état a déclaré. Ça qui bino déjà Mokonzi Mboka pour nous déclarer guerre, il y a toute une procédure. Mais c'est que nous vivons dans notre pays, nous sommes déjà dans la guerre. Il faut que les Congolais n'y soient pas na mutunae. Aye bagena Rwanda, batangi sakabana na kelasi. Bazako lakisa bango ke ba Kivu wana nyonso, ba Masisi ezali ya Bukavu, eza biloko ya Rwanda. Mwana we azana 18 abotami na reni ya Kagame, ayebi ke Kivu ezaka na Rwanda. Masonge ya monene mais bazokotisa bango na mitu pour que ba jeune wala ta bakoli ata Kagame aza suna bo moite bayeba ke babando bundelaka mabele na bango alors que za mabele na bango te mabele za ya biso na kolakwa wana yango komonaki Kagame azoki maloba pona koloba bandaka la tozanga na problème te tolandela ndeke mabele na bango. Kagame seke aza lokuta makambo alobi eza na nzela te, c'est un usurpateur aza kokosa mabele ezali ya ete mabele za ya biso ya Congo. Mais bazako kotisa batu na mitu na ba église ba pasteur na bango misusu nyonso te. Il y a des pasteurs qui préparent les gens pour le ciel, mais les pasteurs politiciens bazako kotisa batu na bango na mitu balakisa bango ke mabele o ya biso ndambu ya parti za pa na bango nyonso wana mikolo na mikolo bazako luka kaka balkanisation. Même ceux qui okei na makambo boyo ki bazoluka ba réfugiés au Grande-Bretagne azozwa po ya na bango na kati ya Rwanda eza po batora ba kovana na kati ya Congo bakoma ibele mukolo boko ba ko réclamer balkanisation po te bakatela bango mabele. Les intérêts menace toza lango eza ya monene eza kaka ya Rwanda te, il y a beaucoup de pays africains ba oyo pe bazo jouer jeu ya Rwanda bazali ba oyo ba ye ko appuyer Rwanda na kati ya buzoba wana instrumentalisé par la communauté internationale, ba pays à grande puissance, oyo baza ko tia bango point makambo wana. Biso nde toza ba victime. Bazo mona ngo lokola liseki. Mais en attendant 10 millions de personnes, 20 millions de personnes, batu mikolo nyonso bazali kokufa. Litanga ya makila ya Congolais moko ya mwana ya mukolo ya tata, oyo aza kokufa mokolo na mokolo. Même ya nyama. Oyo ya kufi bobomi na nko. Kaka po aza nyama oyo nzamba tie côté ya Congo. Situation il faut interpeller biso. Nous devons avoir une attitude. Anguma, responsabilité, otozo lakisa na makambu ya match. Totia yango pe na makambu o etali guerre ya Est ya République démocratique du Congo. Tomona na Congo tolingi makambu ya buzoba mingi. Soki tomoni likambu ya moke batu nyonso bali concerné, batu bakokomisa ngo lokola sujet koloba na babus partout. Mais likambu ya guerre botikeli yango batu ya Goma. Likambu ya guerre botikeli yango batu ya Masisi. Likambu ya guerre botikeli batu ya Beni, batu ya Butembo, botikeli batu ya Uvira, batu ya Este bango moko babunda na guerre wana nde makambo bino bosali. Na esika que likambu ya guerre eza la problème ya Congolais nyonso.
Wapi ba influenceur na ba influenceuse. Ba oyo bakoloba buzoba na télévision, balobaka buzoba na réseaux sociaux tous les jours. Makambo ya guerre yango. Wapi influenceuse, wapi tiktokeuse ou tiktoker, oyo alobi kenga naza tiktoker, siko mboka ezali agressé. Wapi ba tiktokeuse, wapi ba tiktoker, wapi ba influenceur na ba influenceuse, wapi bango. Pour que basala ba vidéo, balata kaka polote, mais ba yekola ba yebelo ko ezo tungisa biso nyonso. To orienter discours na biso ba attaque na biso vers le Rwanda et puis le M23. Wapi bango, batu bazate. Où sont les musiciens? Où sont les pasteurs? Où sont les journalistes? Le peuple congolais dans son ensemble. Biso batwa est, biso batwa ouest, biso batwa centre, wapi biso batwa nord na batwa sud. On devait se mettre ensemble pour la bataille. La guerre aussi elle est médiatique. Totiki batu ya Goma na problème na bango. Alors que les problèmes, ils ont bango teza problème ya Congo. Quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que le doigt ne trébuche point. Et devant le médecin, c'est la bouche qui parle. Yebaka ndengo kolanda match lelo, et na Congolais moko azana Goma, azana Sake, azana Walikale. Congolais moko aza pembeni wana na Bamasisi na Bunagana, azangi ndaku. Azo tambola butu pona kokima masasi. Congolais moko azali akolanda match ya lelo te. Tochango na mituna biso. Tobo sanango teke menace ezali. Et nous devons tout faire pour faire échec à l'ennemi. C'est ça, c'est que devait être notre attitude. Na elobeli, na esali na emoneli. Torobima, on a zomona kaka to gagner léopard, les gens sont dans la rue. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir cet engouement derrière nos FARDC? Derrière peuple oyo ya biso bandeko na biso baza na côte est. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Na ebisaki bino lobi pe na bandeli. Pour terminer, le respect s'impose. Basengaka respect. Bosenga Rwanda to sabinote. Vous devez obliger au Rwandais, au M23, de nous respecter. C'est une obligation. Alors cette obligation-là, il faut l'imposer. Il faut l'imposer. Je pense que la dernière option qui reste ici, ce n'est pas le dialogue. La dernière option qui reste ici, et ça va pour parler. Quand même j'ai suivi des vidéos où même l'armée étrangère que nous invitons ici, nous sommes venus non pas pour la guerre, mais pour aider le Congo dans des négociations avec le Rwanda. Le Congo ne négocie pas avec le Rwanda aujourd'hui. Le chef de l'État a refusé catégoriquement. Le président de l'Assemblée nationale et tant d'autres politiques. Yamboka na biso peuple. Toza ko soutenir quelconque dialogue te tolingi yango te. Nous ne voulons pas de ce dialogue. Tolingi yango te. Ni dialogue na M23, ni dialogue na Rwanda. Tolingi yango te. Tosila na bango. La seule option qui nous reste, ça peut faire mal. C'est difficile. On peut me trouver fou. Quand la guerre commence au Yébi. C'est toujours ça. Ça, c'est l'ennemi. Nous savons comment ils opèrent. Au commentaire na Facebook, na YouTube, pour décourager l'option de la guerre. Pour na bango ezaka dialogue. Na kati ya dialogue ezali ba imposer une autre armée. L'infiltration toza ba victime nango balingi ba kotisa lisusu bato tika. Bato ba yaka na bango na ba brassage na ba mixage et si ba koli ebele pe lelo ba kangi bango. Mwanga chouchou neutralisé et autres. Ils se retrouvent en difficulté. Mais là, ils veulent un dialogue pour pas sa vague et armée moussous ba kotarakati. Bao bazaki ba likili ba komisa bango ba généraux, ba komisa bango ba colonel, une autre forme ya ko imposer dictat na bango na kati armée na biso. Pe ba okota na kati ya gouvernement. Mais en cela, ils utilisent des politiques, des journalistes, ils utilisent les Congolais à faible d'esprit. Ba ko récupérer bango pour les accompagner. Vous avez trahi la nation. Vous êtes en train de trahir la nation. Vous pensez que vous êtes en train de vous retrouver par des miettes de ce qu'on vous donne, mais vous êtes en train de trahir le pays. C'est grave. Nous ne voulons pas les dialogues. La seule option qui reste, je pense que ça serait la guerre. Ce serait la guerre la meilleure option. Il faut faire la guerre. C'est difficile de dire que... Je sais, il y a toujours des gens qui vont réfléchir. Je dis, ne cédez pas na stratégie à ennemi. Il y a la conseil, non, bolinga guerre, guerre, guerre bandak. Bato a gomande, bato bayebi. Bato ya Masisi, bato ya Walika, bato nyoso bazana bango bayebi. Bakomi na passe, ils n'ont plus à perdre. Lelo bombi yami balé kwei, bombi yami balé kwei. Na côté wana, bombi yami balé kwei, bato balalite.
Batu babimi na nzela baza kotambola, bavide banda kuna bango. Na passe na motema. Moto ana so ebise to sala guerre. À cause de la préparer à la guerre. Tout ça là nous guerre. Total c'est que ça va donner. Je sais que c'est difficile. Il y a des dégâts collatéraux, les conséquences sont là. Mais pour na voix nous s'auto-utiliser. Et le Kwezate, Rwanda bazo bon de la tête pour attaquer biso bazo utiliser ba arme. Pourquoi en contrepartie bolingi to prier pour guerre wanesi là? Il faut attaquer. Ça va donner ce que ça va donner. Nzambe mo kudazo là bas Israël ba programme abitumba bilobi ba obundana ba more. Mais na kozala wana bino bozala déjà mengana. Nzamba zoli bango programme abitumba. Lobi bo obundana ba tutel nzamba luki na terrain lobi bo obunda tel na bango tel place. Mengana ozala bino bozala bino mo kote na kozala wana. So nzamba ozola bango programme abitumba. Boko biso tokoza programme abitumba te. Je vais lire les informations du jour. Les amis de Goma, de partout de l'Est de la République démocratique du Congo, je partage, je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous. On va suivre un élément qui nous sera proposé par Précieux. On va se retrouver tout juste après. Et puis je vais lire les informations du jour avant de changer de chapitre. Place aux Anandak, Ogo Sepela pour la FRDC, Ogo Sepela pour la victoire, Ogo Sepela pour la match. Mais Kobo Sanate, la Congolais, moi, à côté la match, les lotés. Pour Massassi, Zobet à côté Azali, pour Monguna, Pekissi, Kozana et Sengo. Ça serait grave. En image, on se retrouve après. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police. Les informations du jour très rapidement, merci. Agression du pays du côté de l'Est. Un nouvel engin explosif est tombé sur Goma. Revanche du sol sur le sous-sol. Les conseils consultatifs présidentiels s'activent à éradiquer la crise alimentaire en République démocratique du Congo. Katumbi demande à ses députés de siéger pour une opposition républicaine. Tension RDC-Rwanda. Toute allégation des négociations secrètes avec Kigali est totalement infondée. Une mise au point de Tina Salama. Conflit RDC-Rwanda, les gouvernements excluent tout recours aux mercenaires russes de Wagner. Une mise au point de Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement.
Équateur. Les gouverneurs Boloko fait tabasser la directrice provinciale de la RTNC parce qu'elle n'aurait pas diffusé ses arrêtés à l'antenne. Ça, c'est Jed, hein, journaliste en danger, qui nous fait cette mise au point. On pourra peut-être avoir Chivis Chivwadi très prochainement. Altercation entre le ministre de l'EPST et les inspecteurs de l'IGF. Les syndicats des inspecteurs des finances annoncent une plainte contre Tony Mwaba. Nord Ubangi, en attendant la réorganisation des élections à Yakoma, l'Assemblée provinciale va fonctionner avec 13 députés. Avant-dernière information, Kasaï Oriental, l'ancien gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji prend la tête du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale. Pour terminer, l'ICASI, au moins 14 décès sur les 144 cas de choléra au centre militaire de Moura en une semaine. Merci beaucoup. Allez, on va prendre notre frère pour la toute première fois, Monsieur Fabrice Boniei Mpia, directeur général de la société d'Immersia Service Holding Sarel à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango Mukonzi. Boniei. Boniei ou Boniei? Boniei. Boniei. Voilà. Eza Kimongo, Boniei. Ouais, eza ya maindombe ouais. Ya maindombe. Bata kutu? Na bata kiri. Kiri. Voilà. Kiri ndeko to ba falite. Oui, fallait cousin. Ah. Ouais. Do yo atomba. Ya ouais. Ekonda. Non, ye ngana zekonda. Fallait zekonda. Fallait pas zekonda. Ouais, aza cousin. Ngala fali ka kote mo biso nyoso bekonda. Ah ya yo solo. Yo konda nga ekonda. Po fali to apena ba mboka bona fali. Ah. Ba kota mama. Ouais. Pas kota papa, kota maman na ba fali to apena bande. OK. Très bien, allez, nous sommes en direct pour la toute première fois aux Oligana Solo Télévision. Impression d'abord, on a les solo mon musika, mais les comme réalité. Vraiment, sans pourtant vous flatter, je suis vraiment flatté. Il y a komuna, oyo ngana yukaka, oyo ngana munaka, téléphone moko batubele, vraiment kande na munaka nde na muneli. Donc je suis vraiment flatté et toutes mes félicitations parce que au Sali Moussala, kotala outi na point X, au commune à point Y et par la grâce de Dieu, Nzambazo Sadisayo, en tout cas toutes mes félicitations. Amen. Alors tout le belana nous entreprise na yo. Batubele balbagi sango, biso entrepreneur, vous nous soutenez pas, vous autres biso, alors que nous pouvons aussi faire la promotion à Babiloko biso tozanango. Ah ben oui. J'ai donné quand même cette opportunité pour que tout solo là sur l'entreprise na ba Congolo ba yote ba musala ni oza kosala apport na yo pona mboka ezali nini. Ozali na société comme onango d'Immersia Service. Betela biso li solo la société wana. Société wana créé à Makikan. O créé ki yango pona nini, betela biso histoire onango. Mosala nini penza osala kana kati ya société. Zo ata ko expliquer congolais wazola do pour la toute première fois à comprendre eloko yo osala. Ah, merci. Et je commence. Nabenga mina kombo ya Fabrice Boniei Mpia. Et misusu babenga nga les jeunes boss. Misusu babenga nga mwana poto na kati ya Congo. Misusu mutema ya bomama na kati ya mwamba. Selo circonstance na okutanela na mutu soto kutani. Yo moko yebi kaka ndenge ezalaka. Onanga na otala so na opeso kombo lelo na weba. OK. Opesa. Voilà. Société d'Immersia na sali yango na 2021. Je crois que to fetaki na yo peju yo bando fêter anniversaire ya Bosolo. Biso pe tozalaki le pe to bando fêter ya biso. Na sali yango na vision ya ko soutenir chef de l'État. Parce que vous savez sango ko sala société net ndengo sali Bosolo na politique. Oui, mutakomo na sango a réussi. Mais la chose la plus difficile yako soko sali société au réussi ka soko zana nzambi. En tout cas soko zana nzambi au réussi eza pétété, eza difficile. Mais pour nous les croyants, soki nzamba zana yo, omona makamno ezoke liboso. Amen. Na sala ngo na vision ya ko pesa pe ba congolais misala. Ya ko participer na économie ya RDC. Comment participer? Je paie les impôts.
na déclaré ba hyper pour na ba travailleurs et bana mboka baza na kati ya société d'Imex ya bazo sala. Société d'Imex c'est une société purement privée et de droit congolais à 100%. Dans le cadre il y a qu'à soutenir parce que sans pourtant sango vous voyez que le chef de l'État a un souci il y a au moins un jeune entrepreneur qui est liboso. Pour la société, il faut d'abord premièrement aux à la vision, aux à la moutarde la volonté parfaite yanzam. Parce que si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, ça passe pour essayer. Parce que monde wana yo oyebi déjà et ba collègue nanga pe bazana kati ba yebi. Voilà au moins na mukuse oyo nga na koki ko répondre. Alors société ça la nini ça consisté na nini? Voilà, moi société d'Imex ya eza société industrie te toza na secteur ya sous-traitance. Toza basé na transport. Toza basé na fourniture. Voilà, toza na basé encore toza basé aussi na douane import export bientôt là. Et d'ailleurs, je profite aussi de l'occasion aussi de lancer aussi un avis de recrutement de Kinshasa bientôt dans peu de temps. Et comme je suis ici, et pour installer une société d'Imex na Kinshasa. Mais du moins... Recrutement, il y a des gens ou recrutement, il y a des sous-traitants? Non, recrutement, il y a des gens, c'est-à-dire qu'il y a des implantés en haut. Oui, puis il y a société. Kinshasa, la belle capitale. Ok. Voilà. Alors, recrutement, vous allez officiel, vous allez par solo, vous allez sur Internet? Effectivement, recrutement, ils allent officiel et vous allez capable solo. Ouais, parce qu'il faut que les Congolais soient belé. Voilà. Donc, ba branche nous saison intervenir na kati na ndengoza na Lubumbashi ndenge pe kozala awo. Effectivement, nous sommes intervenir na kati ya Lubumbashi parce que tous à Lubumbashi, tous na Likasi, tous na Kolwezi. Alors, par rapport ya branche mususu otolingi to banda ya douane parce que na outil déjà consigne ça déjà na douane, na outil la document déjà kabisa signé, j'ai déjà tout payé ce qu'il a demandé. Alors ce qui a bimisi nde yango pezo permettre nga siko na ya ko installer surtout beaucoup plus na domaine wana ko nga na futeli mbongo na ya ko installer yango na Kinshasa ezala nde base Kinshasa. Donc ah vous allez plus entreprise moko spécialiste en matière de douane. Yango voilà. Ezala. Voilà. Alors tout le bélan likambo ya sous-traitance na likambo ya nani ya transport bino ba entreprise privée ba oyo boza ko travailler na ba entreprise publique ou bien na ba société muso privée ba le bino nde ba boza ko boma même SMIG condition ya bato bazo ya ko sala pana bino ba sous-traitant bokendaka boyokani na Jekamine boyokani na entreprise tel pour na nombre ya bato bako pesa yo $500 na mutu ya mutu moko comme salaire. Mais yo eu même 300 euros foot à motoana, 150, 180, 200, quelque chose comme ça. Faut expliquer comment vous fonctionnez dans sous-traitance. Et puis les cambois transport. Vous avez un transport en commun, ils ont transport en commun du genre, il y a un voyage, ou bien ils ont un intercommunal. Le transport, quel est l'avantage? Il y a ceux qui travaillent dans le domaine, il y a transport. Il y a ceux qui travaillent pas dans le sous-traitant. En quoi est-ce que le traitement nous est différent par rapport aux autres? Ok. Avant de répondre, il faut répondre à la question. Vous voyez, la question de la société pour qu'on réussisse, il faut en 3 choses. D'abord, il y a Banzambe, Ozala, Nabapui, parce que la société aussi est dans la politique. Et l'aider aux partenaires financiers. Ceux qui ont un misatu, c'est-à-dire ceux qui ont récité, c'est ce qui sont le barrière kolokama. Société d'Imex pour que nous répondions à la question tout a basé d'abord dans les transports, il y a minerai brut, il y a Jekamine. Notre partenaire privilégié actuellement c'est la Jekamine. C'est-à-dire biso tout a mis tout il y a 12 euros. Où ils ont mis minerai à Jekamine na X et que côté kango na Y et zupe na Y et que côté kango na X. Société d'Imex tout a basé aussi na construction. C'est-à-dire, ceux qui sango mukonzalingi a construit, a koki ko consulter société d'Imex parce que société d'Imex ça na expert baza ba libanais baza na kati ou baza ingénieur
selon goût ya mutu ndenga komona keno na lingi ndako na nga batonga ngo selon ba norme européenne ou américain badibane na ba chinois oyo baza sima ya société bazo sala pe na kati baza engagé pe na kati ya société du Mex bazo sala comme ba congolais nyonso bango bakosanuki pe na yango société du Mex ya na oyo batu bazolo ba ke biso ba sous-traitant nde tozo boma esango c'est faux et archi-faux batu wana nde c'est o baluba keno soki aza na mbula aza na mai apoli donc akoya koluka ko se défendre ndenge moko boye parce que soyons humains quand même je ne peux pas avoir un contrat na sango sanga pesa ngai $500 ou na fait travailler muta bato parce que vous savez que non na kati ya société même sécurité azo joua ka rôle moko parfois ko leka même DG ça batu baye baka yango te akoyi ko jouer rôle moko ko leka DG sans pourtant que non batu baye nous toza bato tozo telemela banti vale tozo telemela makambo oyo batu bazo bongisa wana te ngana kati ya société du Mex na zo telemela yango parce que quand on a Dieu au kwaji pe selon na bonzambi mais bien entendu société pe ba gérer kango te kaka un esprit chrétien c'est-à-dire ceux qui mutazo sala bien par exemple na zo domaine ya branche ya sécurité ceux qui n'a vu partenaire moko azo futa sécurité moko $200 ou $300 au fute pananga en tout cas na koko saote oya na dumbwashi na ko inviter au tunu au questionner aux journalistes d'investigation au mona bajan ba ko biso que non début surtout ezalaka difficile mais après un moment le DG ayaki kozwe la moko et déjà yango oyo aucun agent peut dire que non ngana zwa kambongo te ou bien bafuta kanga na yoka bafuta kanga 300 mais DG afuta kanga 100 au contraire ce qui bafuta agent wana 250 la société a bénéficié juste $50 donc nazo tia baja nanga c'est pourquoi ce ko yo kokuta baja du Mex baza en bonne santé ce n'est pas une société de l'État une société privée okuta bango baza en bonne santé okuta baja du Mex en tout cas ils sont à l'aise ce qui peut ko proposer musala mususu ya l'État en tout cas il faut y ba ko proposer meilleure offre parce qu'en termes ya temps baja du Mex na respecter loi na biso nazo respecter ta ya mutu na o salisa mutu lokola nyamate na ozwa mutu c'est-à-dire aza lokola nga parce que demain ou après demain akoyi pe ko sala pe ya ye engagé pe bande ko nanga pe mususu donc oza différent par rapport à ba sous-traitant so ezali sur place mais quelle garantie batango ba signera contrat na yo to ezalaka jo boyokani te bobengani ba na monoko non nga soki mutaye kuluka musala ye musala ko déposer CV na ye na kozwa directement CV parce que moi je suis le PDG vu que non nga beaucoup plus na tambo di banda na tia il y a un DG qui gère la société na zwa kango soit na orienté yango epa ya le DG Arnaud de Wango na bi traiter dossier wana soki na moni a soki asisi ko traiter aye nango epa nanga que voilà PDG par rapport à moto na moto PC département boy parce que même les DG Arnaud et Pascal baza kale côté wana en tout cas c'est ça ba branche ba que no président na moni moto yo to pesa ye département oyo akoye bako akosalela ngo comme il faut et soki aye directement il faut na pesa yo notification déjà contrat d'essai 6 mois natala ndenge ozo sala so na moni 6 mois ekoki directement bon bien entendu société za Canada 2 ans après au signer contrat et tout ba gens nanga surtout ba futa makana maboko te donc je suis différent na ba homme d'affaires musu na ba entrepreneur musu parce que ngepa nanga mutu nyonso tout sauf mutu azana na salaire moko ya c'est peut-être au moins de $200 mutasuka chauffeur ye azana na banque te mais baja nyonso baza à Dimex ya tu peux vérifier même na Sophie Bank ba futa makana na Sophie Bank correctement. Alors parmi ba entreprises bozo travailler na bango est-ce que vous avez des partenaires privilégiés ou bazo considérer peut-être un appui du gouvernement central ou azo appuyer ba PME yosa bénéficiaires et à retravailler aujourd'hui parce que tu dis qu'à un certain moment ba congolais belé ba se plaignara na sali société ma marché ba opesa biso te ba opesa mingi ba étranger est-ce que la société en mboka pe sibino pe confiance na ba domaine nyonso yozo exercer bon ba société en mboka ba pe sibiso vraiment confiance té et moi je peux dire que par exemple na Jekami
ezana ba cadre musu bazana Jekami balobi que non. Depuis que la Jekami n'est Jekami, nous avons que des sociétés autozomona au baza sérieux. Il y a la société moins seigneur ngana kutaki au Piazosala qui aide aussi la Jekami très bien et la société d'Imex. Et bah keme musika ke on peut dire que non oza meilleur muta bandina na mutuka moko mibale et azomata petit à petit azomata et puis ozozwa musala comme il faut parce que il y a des fois na risque même m'appelle ba autorité ba ko benganga que non mais jusqu'à présent mituka na bine zana na parking te. Il faut ce qu'on aime sous 1 heure 0 heure au lamuka au préparer au tinda pour que non bozala déjà côté. Donc confiance wana ezali bazo pesa biso mais ba pesa biso ce qu'on a biloko ya muke. Alors que na place biso toza je suis surpris sango bazo féliciter aux autres travaillent bien mais ba marché siko ya munene oye ko senga que non société ya congolais bazwa yango. Mais nous avons les sous-traitances là-bas avec les Chinois, une société chinoise, Yemokaza gérant la société, adjoint na chinoise, baza, mais baza na marché ya sous-traitance ya munene wana. Tokendaka na bango pe tozolanda paiement. Donc voilà ba ça dit besoin d'accompagnement gouvernemental. Voilà, tous un accompagnement gouvernemental. On attribue plus de marchés dans les étrangers. Ouais. Mais on vous reproche ici peut-être des qualités. Besoin d'un problème, il y a qualité. Non, je crois que société locale à Jekami, Estelle, na Bralima, ça ce sont na commune ya Kampemba. Ça ce sont ba partenaires au basala qui dit Mexia, basali confiance totale ndenge dit Mexia a fonctionner si réellement il est sérieux. Mais tant to fonctionner to sali musala wana. C'est pourquoi aujourd'hui na Jekami to zala qui d'abord na bon. Et actuellement, j'ai quand même en train de rédiger un contrat par rapport au domaine il y a transport. Je crois que, voilà, par rapport à tous ça là, il faut pas féliciter bis. Tous ça l'exception. Vous avez engagé combien de personnes ensemble? Dans l'entreprise d'Imexia, na Lubumbashi, pour être l'honnêteté d'affaires, ils sont au nombre de 17. 17. Na Lubumbashi. Na Likasi. Basé au nombre de 5, 3 Congolais et 2 Libanais. Na Kolwezi, basé au nombre de 4. Très bien. Allez, il faut encourager les petites et moyennes entreprises, il faut donner de la force aux Congolais qui décident aujourd'hui d'investir. Mais il y a des vol, on a outil Paris. Ndeko moso ayoki nga nazo bata on a outil Paris bien ndeko pona nyolo bate so outil Mbujimai mais so na outil Paris on est complexe ba Mbujimai pe na lobaka so na outil Mbujimai boyebi nga na mutu azamba na mesana nde na vie azamba donc na lobaka nazaki na Yimbo nazalaki na Ibali nazalaki na Lombe wana ba place na ngai nakenda kuna na Ikita na Bainongo ba Bumba Bayakata awa nde toza boye biloko ya ba botifo ici ekomi nangaki nayebisa bato bazotunaka mingi biloko topesaki babotifo na baifa mpe na baifepa biloko yango ezalaki deya na nzela ekomaki quelque part masuwa ekufaki mpo ezalaki biloko ebele na bandeko na ngaki na remercier vraiment bato nyonso bayelaki biso bakoli mpona kopesa mpona bandeko na biso oyo tobengaka bapigme oyo baza na Yakata place nakendaki nasengaki bino lisungi boza ebele bao bopesaki biloko na bino bilamba boyebaki tozo continuer kosala collecte ya ba fond tozo continuer ko sala yango awa biso to kosenga bino pena mingi mbongo te to ndenge kosenga nde bilamba moto aza na ilamba na ina ndako na mona bato ebele ya ba ONG awa na ekomeli mo culture ya ba fille hein okakote dimanche na kozala te mpona nini oto okende na ONG moko de tala bana mais bozo sepela mingi na ba orphelin kaka ya Kinshasa ba orphelin Kinshasa bana ba avantage ba mona mituka ba mona présence ala awa bamonaka moto bamona mama ezala borfelin oyo moto amonaka te nzela pe ezalaka te borfelin ba na zamba nga nazwi chance akuta na bato ya modele wana naza kosenga na moto nyonso ya motema malamu congolais nyonso tala lokola problème eza na este bandeko na biso baza na déplacement elamba kolate kozala te ebele batiki na bakaya badéplace baza na eloko te je voudrais que nasala collecte bato bapesanga bilamba oza na bilamba ya kolata lisusu te ozali na sukali ozali na miliki oza na mungwa oza na savon boya nango na bosolo nalingi tosangisa biloko nazosenga nanu mbongo te po makambo ya mbongo
et botaka toujours matata. Ce qui te recommande à Mamambongo, tu réfléchir nango sima. Mais dans un premier temps, ce qui m'intéresse, c'est ça biloko ya kolia. Ozana sukali, ozana mungwa, boko kozala, moto muso pa kolo bana biso tenga na zo bino 100 cartons ya poulet. Eza kozala pe likambo. Ata tozu yango te toko tika yango quelque part, ba yebi ke na telle période toko kozo yango. Na ningi to constituer biloko. To ke nekotala bato bazana bakamba déplacer. Na zana ba image ya kan ba déplacer. C'est vrai que le gouvernement essaye de faire quelque chose, mais ils ont à hauteur et à satisfaction à bateau bazar sur place. Ba Congolais, le chrétien, et puis bateau nyonso à tendance confondue, ba musulman, aux à la religion nyonso, ba kimbangiste, bateau à taonda, nyonso bino bolingi, bata ba mama olangi, les croyants du message de Branham, bino nyonso nazaro senga bino, boya kope sanga bilamba ya bana, bilamba ya basi ya mibali, oyo bozo la tate. So ko yana oya sikata mieux. Monsane lamba no ya malamu o yebi kezo kokoli susute pour des raisons X ou Y, ye la biso yango na bosolo, tokende kopesa. Oya ba pigme se komi, soki nzamba lingi d'ici là, tozo kende na yeyimbo kuna na yakata. Tokende kotala bande ko topesa bango biloko na bango, oyo botindela ki bango za ebele. Merci na bilambo bopesa ki maputa, bopesi ba sapato, bopesi mungu sukali, biloko za ebele se komi, ngai moko na kokende. Na voyage wana ba oyo ba kolinga tokenda bango na yakata epa ba pigme, oko contacter biso to ye na bureau ya bosolo. Eza biso te toko biso kaka billet za combien, billet za nango officiel yo moko ko somba yango. Toko kende par lisala, so toko mi lisala to katisi mai, to katisa fleuve, et puis tokende bokende kutana bandeko na bino ba pigme o botanga na classe. Bokende kutana bango bo solo na bango to kolala kuna mikolo mibale to lia na bango to sepela bomona botifo bomona iva pena ivepa bango nyoso bazali. Surtout que mariage a botifo ezaka la mingi te. Soki nzambe abateli biso apesi biso makasi na nzoto na ngolu na ye, je pense que tokokoma na bandeko ya Goma na bandi yango awa na TV lelo nde bomoni elamba ona lati na lati elamba oyo ya rouge te na tia couleur po eza na couleur ya mawa. Boyebi bao baba catholique bayebi ke soki na lati elamba ya boye elingi kolakisa mawa. Yaka na eloko oza nango, yaka na elamba, yaka na lipapa, tokende kotala bato bazana ba centre ba déplacer bazangi biloko wana. Tokende kopesa bango notamment loso ezangate bato bazana sukali, bozana mungwa, bozana ba tomate eloko nyonso moni okoki kosala avant to fungola compte officiel oyo bato bakoka kotia eloko oyo bazali libre. Mais d'abord topesa bilamba boya na bosolo a tozana avenue du livre numéro 75. Allez, nous sommes en direct, messieurs et dames. Nous allons changer peut-être de chapitre. On va prendre un avis de recherche. Ezana motomo kwa za monanate Richtov Mantenge Manzambi a porté disparu alors qu'il avait annoncé à son petit frère envoyé en mission par son pasteur Jean Bedel Mutuanzambi. Donc pasteur moko bana babimi na ndako bake pa na bake kotala bale bakendaki ko ba fait bake kotala pasteur bakomi kuna bino moko boko avec explication. Quand ils arrivent là-bas c'est autre chose. Mutu depuis bango bakendaka. L'église est située sur la 11e rue des Bonhommes, 16 communes Yamatete, où il a l'habitude de faire sa retraite spirituelle. Moi, généralement, il y a une retraite à 4 à 5 jours. Mais malheureusement, depuis hier à Kendaka, Tilelo, plus de 5 mois, Moutakenda retraite à son tête Tilelo. So batuni pasteur pas Zoloba, français Telibosa, Loba qui n'a évité, pasteur a commis na Tindagi Bango, na Lukie, pasteur a mon atikali comme on a été, na Zolukaye, il faut l'État. Ba interpeller pasteur wana abimisa mutu abato azali wapi. Ba fundi pasteur wana ba place nyonso azaka ko corrompre selon ce que la famille m'a dit. Alors corrompre. Alors bazan a besoin de tirer les choses au clair. Moi na mukolo bwa ko bunga te, il faut ba bakenda wapi. Pasteur wana isinge ya monana. Bon avis de recherche. On ne cessera de décrier les mauvais comportements de certains pasteurs et agents du parquet, car pour eux, la vie d'un être humain ne représente rien du tout. En effet, les faits remontent au 7 novembre 2023, quand Richtov Matenge Manzambi est porté disparu alors qu'il avait annoncé à son petit frère qu'il partait faire une mission de son pasteur Jean Bedel Mutuanzambi, dont l'église est située à la 11e rue des Bonhommes, numéro 16, commune de Matete, comme il a l'habitude d'aller en retraite pour 4 ou 5 jours. Après une semaine, la famille de Richtov a constaté son absence prolongée, alors que ces derniers ne devraient pas durer longtemps ainsi. Après 3 semaines consécutives de recherches, on leur avait annoncé qu'il allait rentrer
avant les festivités de fin d'année. Hélas, l'enfant n'est pas toujours rentré en famille, aucune suite favorable depuis sa disparition jusqu'à ces jours, mettant ainsi sa famille dans l'incertitude et confusion totale. Par la suite, la famille du disparu a décidé d'approcher le pasteur Jean Bedel Moutou Nzambi, qui, selon cette dernière, avait envoyé leur enfant avec son ami dans sa Jeep 4x4, y compris une somme d'argent de 25 000 $ américains. À cet effet, le pasteur Jean Bedel Moutou Nzambi semblait nier qu'il ne les avait pas envoyés et s'est rétracté par la suite pour dire qu'ils vont rentrer, car depuis qu'il a été en communication avec eux, il ne les a plus contactés faute d'une mauvaise liaison de communication. Ne comprenant pas le langage de ces pasteurs, la famille d'Eric Tov a déclenché des pressions sur ces derniers pour savoir un peu plus. Mais le fameux pasteur a toujours gardé sa position de ne pas savoir où est-ce qu'ils sont. Allons croire, si sa Jeep 4x4 avait des GPS, il aurait dû les retrouver et malheureusement, elle n'a pas ça. Après les inepties relevées par cet homme dédié, depuis la disparition de leur enfant Ristov, la famille a décidé de déposer une plainte en justice au parquet de Matete pour qu'une lumière soit faite dans ces dossiers. Et juste après, un mandat d'amener a été lancé à l'endroit de ces pasteurs qui auraient décidé à son tour de corrompre les agents du parquet qui n'ont pas pu faire leur travail, chose que la famille du disparu dénonce et condamne avec la dernière énergie. D'où elle lance un appel aux autorités compétentes d'agir dans cette affaire et mettre la main sur ces pasteurs qui semblent savoir où serait leur enfant. Ces agents du parquet semblent bafouer ainsi le caractère sacré. Très bien. Mwana ya bato esengeli ya monana. Tokola mukanga na tongo te mwana ya mutu ya bungi. Au nom de quel principe? Les pasteurs ne disent rien, aucune explication. Famille baza ba faible, bazoka ko s'en sortir te baye na bosolo esengeli solution e monana. Kombo ya pasteur nazo lukande ba photo ya pasteur. Soki na zui ba photo ya pasteur, lokola ye pasteur baza koloba ke akorompaka bato ya justice, totala ndenge nini koleka poto lakisa soki makambo eza ya solo. Soki pe pasteur amoni kaza na makambo koloba par rapport a bazo accuser aya na bosolo toko pese maloba ayebisa mwana ya bato azali wapi. Na ya koyoka na matoi na ngai te kolika ba droit de réponse na ni koyoka yango te. Yebisaka ke na linginde na ya ngana ya kopesa version de fait na. Parce que baza ko accuser yoke mwana ya bato aza komona na te, est-ce que boma mwana wana kenda wapi? Bafunda yo ti lelo mwana mukolo baza komona na te. Oya ko benga ngai to nous voulons un droit de réponse. Ya kande ko expliquer ngai na yeba. Mwana ya bato amona. Soki makambo famille na yeba zolo beza sol. Allez, on va terminer, monsieur le DG, monsieur Mongier Fabrice. Kombango za mwa makasi, mabiso ba ekonda des fois ezaka bon. Alors, aux autres créer entreprise A. Dans Lubumbashi, les choses ont tellement marché, n'engez ont marché. Félicitations, Nao Ezali. Merci. Mais là, on dit qu'il faut retenir la réalisation concrètement depuis que vous existez. Ok. Et là, beaucoup qui retenir, les Congolais, beaucoup qui retenir, d'abord dans la société du Mexia, il y a du sérieux. Dans la société du Mexia, il y a du sérieux. Quand bien même que oyebi ba difficulté zanga raté to zana ba difficulté ebele et puis zana point moko surtout to kolobela witanga mi ya famille présidentielle oyo bokoyi ko retenir nazana posa ba société ya minene wana basa la biso confiance. C'est pour la première fois, oui, toza société za ya sika, oui, mais tozo sala ndenge nyonso pour que toza la série lokola bosolo. Voilà où batou bakoki ko retenir qu'il y a du sérieux chez nous, ceux qui vont percevoir confiance. Donc l'homme c'est sa signature. So na lobi que non eloko wana to ko sala ngo mardi, to ko sala ngo mercredi, c'est-à-dire avant na pesa yo date que to ko sala eloko wana, il faut d'abord na kota d'abord na cuisine interne ngana batu nga. To sololi après to pesa to assurer yo. Raison pour laquelle sango yebi que ceux qui na voyagé na ke libanda ya mboka. Par exemple, na pays lokwa na Liba. Kuna ba Libanais bayaka kozwanga ke no pona bango ke les Congolais les plus honnêtes na RDC Mobimba. C'est comme si ba parents ne ba bota en Europe mais ba yeko tike kuna na Afrique.
parce que oui na ye quand il dit oui et kotikala oui soki alobi na kosala so na bi na kosala te naza na impossibilité wana na kosala te na osepelisa yo te parce que na l'action que notre société ezali non si je vois que non oyo tokokoka te bopesa baninga mosusu bakokoka soit na contacter soit sango soki partenariat ye aluka bato bakokoka baye koexécuter. En tout cas, c'est comme ça que je suis. Donc, il y a du sérieux chez nous. Oyo bakoki ko retenir ba pesa biso confiance en tant que jeune entrepreneur congolais. Oyo azo sala pe lokumu ya RDCP libanda na score moko ya moins de 2 ans. Quand même RDC nazo salonner nango libanda na nzela ya partenariat. Alors, tous un dossier moko important, il y a aussi un dossier wana. Nous avons quelques explications sur des investisseurs allemands. Baoyo bengi sara na Congo. Baye sur ton invitation. Toi pour travailler awa, mais trouver satisfaction te na démarche oyo bengi sela kibango. C'est quoi ba part ya vérité au yebi de cette question? Merci Sango. Vous savez que nga naza expert na business international. Na sala ba formation na Maroc pe na Afrique du Sud. To kimaki tango élection il y a 2018 eye na uti Afrique du Sud na ye toke ko sala la campagne ya chef de l'État. C'est pourquoi na mona que no soki tokoma kota la pouvoir lokola bambisa kwa lokola ne les entambo. Bato toza vraiment nga na ye. Bato toza vraiment vexé na kati ya pouvoir. 2018 toko sa la campagne ya chef de l'État o mouye jake ko yamba biso ko to senge place ake ko yamba biso na mini ezeri moko ba bi place za fief ya Joseph Kabila boye ko sala ni po bosa la Tshisekedi campagne awa ba poussière wana ya mabaye tuta biso na mutuka kutu ya batu ya kuzina ngai ezika bazikisa yango mais ono ya bolingo ya mboka to sali campagne chef de l'État leki et to komi kota et nazwa ki pe faveur à l'époque, il y a Monseigneur Gérard Moulumba, paix à son âme. C'est lui qui m'avait promis que non, Zéla, au gérer maison civile, il y a chef de l'État, le col là, ils ont maîtrisé vraiment Makambango. Mais malheureusement, Dieu n'a pas permis. Gérard est mort et toujours fonctionne dans des moussous. Parlons, il y a des investisseurs allemands. Na kenarité que nous avons communiqué na bangote. Ngamoko na zimbo nanga. Avant la société d'Imexia. Parce que vous savez que chaîne Lobaki, le chef de l'État, par rapport à raconte il y a un investisseur allemand, bazalaki convaincu te baya ko investir na Allemagne. Mais vu tonton nanga zalaka na Allemagne, azalaki na siège wana ya investisseur. Tonton nanga chic. Baye bien pe na famille présidentielle pamba madame Fidèle en tout cas baye bien en Allemagne. A bengi ngalobi bon. Yo na yebi keno oza na makila wana ya ba faire. Nazo peut-être ko convaincre ba lema o na bi oui. J'ai parlé avec Tosololi. Alors il s'est fait que ambassadeur na biso ya RDC en Allemagne et monsieur Jano, c'est un frère du message. Pasteur Wazalaki wana nobe bisanga a facilité nga parce que c'est son pasteur. Tokuta Tosona ambassadeur alors bi facilité bango visa baya parce que bazo ko investir. Bon, à l'époque mutuna yebaki ezakaka ba cousin ya chef de l'État ya kota bo papa wana ya ba 3e degré. Balima babi non parce que yebi ke balima balukaka soki bangi baya ko investir na Congo même ba américain ba kitaka liboso d'abord na Belgique. Bazut ba se renseigner information ya quand bien même bango so baza na Europe. Mais baya kaliboso na Belgique ba se renseigner d'abord c'est quoi RDC otozo mona eza nini que tokoki ko investir côté nini bazwakana ba information ba reni côté wana. Alors tant ba sisi ko reni ba information ba bi bo Fabrice écouter bon ngape kande ba benga nga keno mungala kasayen ataza nango te mais atal saka c'est comme si azana ngo ba bi bo yoza homme d'affaires écouter to kutana nayo na Zambie place tozo atterri zoa vol Hollande biso comme ça to kita Congo c'est pour toute la première fois to ya en Afrique nabi c'est bon ava boya bino bongi boya ko investir na domaine nini non to ngi to ya ko investir na domaine ya diamant nabi oui ça tombe bien
parce que na Mbujimai toza na miba. Balobi non, est-ce que comment Mbujimai na bi non? Mbujimai c'est la belle famille. Na comment na onte babi bon, ça la calcul, ça va coûter combien pour que Mbujimai. Na sali calcul bango batendambo nga moko pe na tio yanga na ke Mbujimai. Na sabe makamu investigation na Mbujimai papa j'ai trouvé na zaki na bakwanga na vista ki pe miba na ye kozo ba ye kotindira nga bien non kita Zambi. Lubumbashi Zambi. Na zui bango na contacter cousin ya chef de l'état ya président o tozala ki na ye. Ouais, 3e degré. Oh ya 3e degré wana patient. Alobi non, en tout cas ye pas na Lubumbashi non to kita Kinshasa. Na bi c'est bon. Na bengi balima ba ye na Zambi. Na recevoir ba na Lusaka to sololi na ba risque to zui vol to ye Kinshasa. Kinshasa ta to zui bango bazaki loger na Pullman. Ba loger ngai na adjoint nanga na Arnaud ba loger biso quelque part. Ye bon, comme il se disait à sa famille présidentielle, il y a ça qui loger na hôtel de Cité du Fleuve. Aza na appartement kuna. Ye bango ba louer peka kuna. Non, bango ba louer qui était pas bango ba yebi. Bango ba yebi nga ce qu'on a là bango famille présidentielle ba kutana na ba lima ba kutana président a garanti bango que ceux qui ba yé na mbongo na bango parce que il y avait des bazala qui misato. Batina ki d'abord émissaire na bango Lubumbashi après azongaki nde baye bango mibale. Oh, na bango mibale wana il y avait une dame Louisa. Louisa zalaki 50% alima, 50% mozambique. Papa na ende mutaza président na Mozambique mais ba botem na Allemagne, ba kodi na Allemagne. Nde alingaki azwa pe mbongo ba sangana na miti millionnaire baya na Congo. Et puis baye sango kaka nde ngape confiance. Na pesa ka mutu confiance vraiment rapidement soki na yoki mutu assurer ngai. Balima baye interview PDK qui na aéroport Andil ba moni pe Ma t'es venu. non to benga ki kaka je crois que to benga ki nini chaîne moko to benga ki wana voilà to si interview to zongi to va na hôtel na fandi to convoquer réunion na Pullman na bi bon awa balima baye ko investir na tuni bango capacité na bino eza comment botamboli ndenge nini non en tout cas kobangela biso te soko taper kaka na internet taper kaka Klaus je connais qui je suis tandis que ngana sina yebaki que non parmi ba multimillionnaire ya Allemand lui figue patient ayi koya tanga ye na présenter que non oyo aza cousin ya chef de l'état ye mutako faciliter biso to mona président de la République en tout cas vraiment c'est très bien bayambani bapesani bamote to silisi parce que ye komemela biso sikoyo papa leki na ye Alexandre Kalonji non papa leki a chef de l'état Alexandre Kalonji o pe na ye baki pe na Lubumbashi pe na banda pe ko aider pe na makamusus bon comme ya za papa leki a chef de l'état en tout cas et yo ko senga ke papa leki a chef de l'état zo bala samedi po bango bayaki jeudi papa leki a chef de l'état zo bala samedi abi bo permettre ngana bala na sisa libala so na sisi libala semaine ilandi comme ça tout a komana comme sabino quoi bon balima pe c'est toute la première fois en Afrique papa le katinde biso invitation à mariage na balima Papa le chef de l'état. atinde biso invitation à mariage Alexandre Kalonji atinde biso invitation à fête à mariage ezaki na GB na pesi balima babi Fabrice tout tomboki beaucoup plus na cash te mais tous en dans bureau comme ça tu pouvais soit tout PC ba singa soki chèque par électronique ba ye to get fait ba participer je crois que ba bimisa ki à peu près 2500 € comme cadeau ba PC na fête tous ala ki wana pe fête ezala ki je crois pe ezala ki on était là o mona pe ba to présidence na mona ki pe ke ba to présidence ba zala ki wana mais président zala ite mama pa zala ki te na mona ki pe ta famille moko pe ta maman Denise ba zala ki pe te bon ndenyo yebeki ba to présidence batonga na na yeba ki Kalonji wana ndenyo yebi ga muta aza tatali ga président non par rapport ndenga yebisa inga effectivement za pe papa le ki ya na otuna na zande curieux voilà effectivement yebisa inga donc parce que yebisa 3e degré bon ndenga na kitina ba degré to 3e je wana je crois que 2e degré wana 2e parce que alobaki que non il y a un ingénieur tout ça OK aye koya to sololi et comme siko lundi to kuta na réunion ensemble balima babi non il faut que somba d'abord baditoye d'abord mbujima izana quel type ya diamant na binon na ebisa ki bino kuna tozala kana industrie joaillerie nde to kene kota tikap
mais le quoi bozo linga to basé beaucoup plus na miba to banana na mi. OK, c'est bon. Tozo ki pe be chantu a diamant. Babi non. Tozo tinda pena mutu akeni na kosomba diamant na tikap to comparer na no après to e banta to kende pa ya président to l'accès ko place au biso to choisir. To defare mbongo to tindi mutu ake parmi ba collaborateur moko akendaki. Sango na lamuki na tongo na ya bo hotel balima bazate. Ponga na za hotel mususu bango na Pullman. Na ke na Pullman to benga na kana tongo to pesa na évolution journée ndenge kozala to benga na butu do to sala bo. Tozela na kende balima bazate. Na benga numéro ezolekate. Or na ke na réception na tunono balima basi ba déménager na butu awa. Basi bake. Bake kote nini? Bake. Balma o mbaliboso ba yena Congo. Mbaliboso ba yena Congo na bi. Ba yena mbasi ube bazalika ba. Non zaki mwasi na mobali. Ba yeki mibali. Ba yeki mwasi na mobali. Voilà. Alors baza mwasi na mobali to baba ni. Non, baza baninga na ba faire. Aza lima 50% mozambicain bakutani pour que na basa parce que oya mwasi ayebaki français ndambo. Oyo ayebika kaki alima mais beaucoup en anglais. Alors, place nga na kale na anglais oya mwasi a interpréter to solo li to banu sana bango bo. Baza oya mobile azaki na contact atana ba influenceurs ya Congo te ba. Apa kaka ambassadeur. Azaki atana contact te stop kaka. Voilà, kaka ambassadeur mais beaucoup plus azaki na confiance parce que mutatinda ki bango asalaka parmi onke nanga asalaka parmi ba société na ya alima wana. Donc azana confiance ya Kevani. Que no akoti nanga mutamabete puisque aza seré na musala. Na ya boué balima bazati na be. Balima bazate baki wapi na bengi mais na pressenti na yebisi ndeko nanga tuzaki na bike non je pressens quelque chose na kati ya famille présidentielle na bengi patient muto tozalaka soki tayambi allo homme d'affaires non bapel ka ko rejeter que 6e sens c'est ça ya christianisme na bi ya quelque chose qui se passe ici toke na bengi ça dit 2 jours na zalaka ka wana bon en tout cas j'étais vraiment très déçu. Après, papa le qui a contacté déjà pe na katia. Donc ba yokani. Papa le kalonge. Ba yokani tozwa balima oyo mbongo viezawa. Viezawa eza pouvoir na biso tozwa ba. Bake kuna bake ko sa balima kendo to longoli bina wa parce que Fabrice asali réunion na mutu na ye babi misabino d'abord $500,000. Bo pesa d'abord mbongo wana za d'abord à part. Alors to moni que non biso batutoza na famille présidentielle bango baza kuna te bozo ya ko investir to koko tabongo tende to ye ko longola bino nde alimas ko moni bazalaki un peu qu'est-ce que je peux dire bazalaki un peu étonné comment mutu batindi biso bon pour na mesure de prudence bake ba fan na bengi nzoka bango bayokani babino bon chef de l'état dinga yamba bino kalate mais boyebika ba conseiller directeur de cabinet péage il faut monter moko boye nde batuni bango question c'est lo bango monter moko boye tozo ya ko investir na Congo to salina business plan to conférence za ki na Pullman il faut ba pesa au moins 2000 congolais emploi tiko bo bloquer biso to kutana na chef de l'état te a garanti biso ba misolo na biso to bando bimisana numbongo non faisons d'abord ça. Et nous connaissons l'Afrique parce que tu investis Sakapé, il y a pas africain a investi Sakapé. On connaît comment ça fonctionne. Mais beaucoup misanga d'abord kuna a garantinga. Bon, ça me dit que non, bah insister, abimisa ki mo monta moko boue, puis bon. Bah au moins la chef de l'état le lonza mais pas là la raté, bah tika comme on a ébité. Bah les mains bailler au silica, bah bi non, en tout cas au toyoka en Afrique, toyoko mona yango. Chef de l'état zaika la Kinshasa to na ba voix. Azala na Kinshasa. Toye komona yango. Voilà 2000. Na 2020. On est bandé la pouvoir. Ne bandé la pouvoir na 2020. Président voyager na nomingi pour na ba contrat. Ouais mais ba série wana il était azaki na Kinshasa. Nde to bimi ba ki bake bazongi après tango ba komi ba yeko se rendre compte non on était devant un bon monsieur. Mais biso ne batu to mitikaki pour que notre zala rouler. Mais dis-moi moi si ya papa les années quand on jitanga uti ko bala bi non chéro koki kokota na kuya mwana na yo oyo te oyo bobenge soki enfant présidentiel adoptif du au sacrifier Fabrice
na oyo nyonso Fabrice asalaka na Lubumbashi mpo na biso na ba moment un peu difficile. En tout cas moi ça azalaki vraiment touché vraiment par le Saint-Esprit que non okoki ko sacrifier te. Nde toyaki sikoyo papa alizanda yo kobenga. Boya place naza loger wana kota kingabwa place ya Jamake Kabundu wana. Boya toye koyande na yo kuta pasisa kuna mutoto ya tosololaka naye otoyambanaka. Oya koma ko rejeter. Oya koma ko rejeter amoni biso boye sango kara lokola c'est-à-dire amoni mabe oya sali tellement leki. Moyen siko approchenga ezate comme la kotala miso. Alors on va terminer c'est le temps. On va terminer voilà. On va parler dans le détail. Alors il se fait que balema bake baye kokena bango. Donc Congo ezanga balema. Congo ezanga balema pour la famille présidentielle. Pour la famille présidentielle. Il y a troisième degré na deuxième degré. Il y a troisième degré na deuxième degré. Voilà. Oyo quand même elekaki par rapport à histoire ya balema. Donc tozangi investissement. Tozangi investissement misale kei. Mais bakepe na image ya mabe ya mboka. Bakepe na image pe ya mabe na mboka. Alors que no batu bayaki makana zo loba wa même petit frère ya premier degré ve Christian Tshisekedi ayebi parce que balema wana après bakuwa na batu na bango basali bakomo luka ba mema bange pa ya ve Christian Tshisekedi na kendaki pe mais bazalaki kaka dessus balobi que non bien que Christian Tshisekedi aza vraiment petit frère ya chef de l'état toko kende kuna mais oyo bandeko o batu wana basali tokoza susu na confiance wana te beau fils ya président pe ayebi David tozalaki na pe na Pullman na mangaya ayebi tozalaki na bango pe na Pullman nde investissement wana mangaya kuta regretaki makasi alobi mais il fallait boya ba mais tant to comme pas na bango bato serré ba alima ba décider babi non nous sommes obligés ya ko zonga ya ko kende donc voilà tozanga ki investissement mais quand bien même ça na kangai maboko te je n'ai pas sacrifié parce que mais na keka ko vendre image ya chef de l'état partout na zotambola son na en Afrique ou na Asie nazo sala toujours kaka image ya chef de l'état et ya voilà cette fois-ci ba libanais mususu na convaincre bango ozo sona bato oui na convaincre bango ba coréen na convaincre bango ba chinois ba na convaincre bango bazoya netozo do ba bose ke ba ozo vo lelo na iner ba okendo zanga na Lubumbashi pour que no baya ba yepe na investissement mususu tozana bango na Lubumbashi bango batu bapuya kanga parce que nazali na makoki te bango ne bapuya kanga bon dokolo za serré zwa boye sala boye alors bazoya il faut ba présenter ce projet baza nango par rapport ya makamtanga mi ya ba mai ba expliquer nga en tout cas eza projet moko eza rentable na kati wana eza pe cousin pe ya Bill Gates azalaki parce que na participer ki na réunion wana bango ba benga kinga ba Bill Gates atindi cousin na ye a participer pe na kati ya réunion wana on m'a expliqué comment ndenge ekozadela mais sauf il se protège ba non ba se couvrir ba travailler kaka na kati ya société Dimex baza comme le kola ba partenaire à moins que ba kutana chef de l'état ba expliquer ye par rapport na vision na bango ou soit ba keka na logique que non Dimex comme en tant que société congolais gérer donc na minute ba chinois ba libanais oui ba chinois ba libanais baza oya na minute de tout ba boye ba ozo avion lelo ba comme lobby voilà donc bango pe mais c'est qu'il faut éviter ba degré au troisième degré na deuxième ba betio da ma papa voilà faut éviter faut mais ya serré baza siko faut luka siko ba biso toza 100 degrés voilà ya biso zanga degré mais to passe la ramai voilà nzamba ibi ninga salaka soka bakole mo azole la 100 000 ezate soka kutana nga 100 degrés na boaka mika boko pe fuma faut luka batoka ba biso 100 degrés voilà to kotaka voilà ba famille zanga griffe abiso to ça soni biso za lokwa ba caméléon to kotaka o mibomi me mwana botami na cop to sala jete maloba na verbe ke mobola soka zaka mobola komi na mbongo soka zongi so mobola saka zaki fo mobola pour vrai mobola kanga na cop voilà moto azaka mobola bongi la via zonga so mobola azaka mobola te pour mobola ibi pasi ya konyo kwa akolinga kozonga sute mais batubile bazo trafiquer na kombo comme chef de l'état batubile bazo trafiquer na kombo première dame batubile bazo trafiquer na kombo premier présidentiel kaka soko komi mokonzi nde na bato bosubaka na bango na nzela kimpese bato bolalaka na bango na Congo central bato boyaka matanga bolelaka mingi butu wana bango nde bakenda kobebisa ba CV bato baza na direct te bango nde batambolaka mingi na bakombo ya bato pour kobebisa il faut faire très attention. Je sais pas si tout le monde doit voir les chefs de l'État pour résoudre le problème que les chefs de l'État doivent rassurer. Non, c'est le pays qui doit rassurer. C'est pas les chefs de l'État. Les chefs de l'État, c'est un individu.
Les lois sont président de la République. Les individus passent, les institutions restent. Les lois collègues. Mais si vous avez un contrat avec la République, attaque Tshisekedi dans un sous-président, c'est pour la République. Mais si vous signez un avantage, il y a un président de la République ou bien un ministre, vous allez en fonction, vous négociez. Mais après lui, ça dit au Péakoya, il faut négocier encore avec lui. Alors que ce sont des engagements directs entre les pays. Donc, je pense qu'il faut aussi réajuster un peu les choses. Terminé par là, nous sommes arrivés. Sango, les Européens, basés na façon na baba muna makam. Chef de l'État, aza mutakoli pe na Europe, à vivre en Europe. Pourquoi monsieur Soubazo Lukaba muna yi directement? Parce que ba yebi que le chef de l'État actuel, aza na mentalité pe ya ba européenne. Parce qu'à vivre kuna, c'est pourquoi bazukaka assurance. Parce que ceux qui te le quittent, tous les canabes institutions. Mais batebelo bazo bomawana, c'est ça ka bato bazawana ba osali na famille présidentielle o ya lukuta. Nde bango batu bazo nazuka ya net na dumbashi place toza. Aujourd'hui, bozo kende bozo lukaba pe sabino ba marché boza sérieux. Les gens ba yebi sibino kenon. Bon, machona banga ba pe sabino wana mais maman Denise azakuna. Et pourtant maman Denise abatu, denita batu. Ayebite soko lande c'est kaka batu na ba babi non, eza mama eza ka batu moko wana baza wana mais bazo empêcher. Omoni ke batu bazo bata masiko na sima ya première dame bazo bata na sima ya chef de l'État alors que ceux qui société de je n'ai pas ce exemple ba libanais na ba chinois so tozana bango na réunion na Lubumbashi. Tokenda ka ba restaurant mususu te kaka ya ba libanais. C'est que ceux qui peuvent bazo travailler nanga, ceux qui peuvent toyer ceux qui comme na côté na ba on attend deux fois. Ba olinga ba restaurant ya ba congolais alors que biloko bazo luka congolais mo kazo sa déjà wana. So toke kuna ngape na li arate. Deux fois batuni Fabrice ozoli ate pourquoi na bino non? Tokendo to bandana kuna parce que nous sommes au Congo. Ceux qui ngana ye kuna pas na bino tolia kana ba restaurant na bino. Ba ye ko comprendre que non oui, on a affaire à un Congolais ou azana souci ya mboka. O azana souci pe ya ba congolais pour que no bazala o yo pe azape na souci ya kosala que no chef de l'État pe o ya lobaki que no azo soutenir ba jeune entrepreneur. Très bien. Et que liboso. Allez, votre dernier mot d'aujourd'hui. Le dernier mot d'aujourd'hui, nazo senga na chef de l'État à s'impliquer. Il y a des jeunes qui sont sérieux comme Fabrice Bogné, le gérant de la société d'Imerxia. Ils ont la société Oyo, ils ont vécu na misolo ya emprunté. Mais na mayele nanga moko, des sociétés ont fonctionné et puis ba congolais bazo sala musala. Tozana ba marché te na ko senga même en passant nazo senga demande ya Maman Denise Ayambanga parce que tout n'est pas dit na ba chaîne télévision. Tokuta na Ayambanga na sula. S'il faut même que le président de la République, le chef d'État Ayambanga, je suis ici à l'hôtel, naza prêt pour que Ayambanga avant que délégation wana pe ba munaye ayoka pe oyo nga nazo sala peut-être akoye ba makambo nyonso tembo keza munena ba guerre nde toza nango ebele bilaza vraiment trop pris ayoka pe aye bakeno ya un Congolais oyo azo matisa bendele ya RDC libana mboka partout nazo tambola na vendre image ya chef de l'État et le loyo RDC za koni na ba pays mususu o peut-être yemoka komi na nute menga na komi na vendre yango ti na Qatar le loyo ba komo respecter ba congolais par rapport ya sérieux honnêteté d'affaires o nga nazo o nazo nango nde nazo senga appui na ye et puis appui mususu nazo senga ngo pa ya DG Miguel aza na société d'Imerxia na kati ya nini appuyer biso parce que aza moto pe azo sala bien il a les soucis ya ko soutenir ba jeune entrepreneur ayebi société d'Imerxia pe na senga ki accompagnement na ye par rapport à ba recommandation à recommander pour que société d'Imerxia et kende liboso. Très bien, merci beaucoup, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons reçu pour vous, monsieur Fabrice Bogné Impia. Il est directeur général de la société d'Imerxia Service Holding Sarel à Lubumbashi. Tosololi nae, likambu ya premier degré, deuxième degré, na troisième degré. Nde problème yangwana, ozokutana na nani. Ba escroc bazali ebele, baza kolukape moya koyiba, na bandenge nyonso, trafic pesa na mboka ngana za ndeko ya ba biso to uti na ba famille zanga griffe biso moko nde to bandi griffe na famille. Voilà. Mais okomona kaka soki moto abungi na bato bayibaka yote bango nyonso bakomi kopesa ba référence kana moto mso okuta na nzelo te ba petite sœur ya tel. Mais qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Ote ba cousin normalement côté na bango ba papa nde bandeko ya tel. Toko sala nango nini? Lo ba banga mnandenge na yo.
mobali musu pa zo kokate alinga linga mwasi mazo bangande ndeko sango te bongo ezande identité ngande ko sango likolo affronter mwasi na ndenge na yo loba makambo na ko tika kotanga kombo na ngai otunaki avi na ngate et soki biso bato tozana na se tozo souffrir bon ba chef de l'état les gens mentent du jour au lendemain et ça dérange donc à un certain moment mboka si cela dépendait de moi c'est ça la logique makambo sengeli etambola bon bako banomona mokonzi ya mboka mikolo nyonso kaka te pour rassurer na ba investisseur que quelque chose non il faut ba institution za la makasi ce qui a tué le pays ba individu baza makasi koleka l'état dozo mona binake moto à partir ya téléphone ako dépouiller service mobimba misala na bango ça c'est grave botiki procédure c'est ce qu'on appelle l'impunité botika institution za la makasi bato baza la faible na poto bato bako banga l'état comment motako se retrouver à 2h du matin na kenaki na Suède na tikali komona policier na nzela te na oluka policier na Suède na tikali komona policier te mais ceux qui fait rouge ezali moto nyonso aza kobanga bato nyonso na molongo bato na mboka bazo tambola te libanda bato bana base tout ça vous sentez l'autorité de l'état mais quand vous venez ici chez nous il y a un désordre sanction et sengeli za la makasi au sali l'église, au sali cacho, bah frère à têtu, faut ba kangam. Désordre les gens font n'importe quoi. Bato ba bato finga na ndenge bango balingi. Et puis les kamboso que bibika moké qui na télévision, réseaux sociaux, ça crée des polémiques comme vous n'avez pas. Makamboza, lokola na minute audio e utiko bimaya, nati lokole, baza kotanga e nakati, mungongo na e selon o toza koyoka, ye na pati Ambroise. Na évité so bazo wele la fali, na évité qu'est-ce qui se passe ça va. Mais eza lango ba fait moko privé qui n'a rien à voir avec le pays. Mais bato ba kombina ko lobelango te natia salizua koto nani azo sepela ndenge fali azo boka Ambroise. Bon, bana mibali mais ba non, à un certain moment je me pose la question. Botika makambo wana ya banati ya ba pati Ambroise eza ba vie privée ya bato. Et cause à la erreur fuité na audio eza privé. Tozana makambu ya Goma bato baza kokufa na Goma. Olie to vandela makambu ya ndenge bino boza kolobote nati lokole asali audio muta trahir ye soki sule kauka ba miso balobi soki bakombo na bango pe belé na yeba te na yeba te ngai fali mingi kombo lokwa biso na ye kota bo mama toza ba ekonda nde kombo za koya donc ba miso balobi koto yo kote miso zongyo te fali aboaki Ambroise na nani na Côte d'Ivoire asangisa kiena nati bon nati asepelite bon nani asali zuwa bon est-ce que bazo wela mutu nazo comprendre te eloko yango tisi konga ba nazo comprendre te nani mobile bazo wela na kati nani je ne comprends rien mais est-ce que yango eza priorité rien mais ba futilité wana nde bato ba vandeli bazo betali solo na télévision bazo betali solo na réseaux sociaux mais est-ce que tokoki kotia énergie wana pona guerre ya est te guerre ya est ba tiktoker, ba journaliste, ba influenceur ou influenceuse. Wapi ba Maria Tumba, ba simba téléphone, Maria Tumba zo lobela guerre este, il faut ici là. Wapi Maria Tumba. Wapi Kokonzoni, soki Kokonzoni, influenceuse, alo ba pe a influencer par rapport à makambo to za na ngona mboka ya guerre to na ngolelo. Wapi bango nyoso na za komona te. Moi, j'aimerais quand même namona Mouzé Kindingo, azolobela makambo ya guerre. Namoni Ken Mpiana, alobela makambo ya guerre. Baza bato baza ko influencer actualité. Il suffit qu'à Mouzé aleka, il va influencer. Il suffit qu'à Kotoyo ka Ken Mpiana, lobi bien kazali banda ya mboka, eza ko influencer. Soko yo ki maniqué de John, c'est la même chose. Bango nyos, Jaël, oza ko yo ka ngai ngande tata na bino. Est-ce que kokina no kotika te, na yebi ke ba guerre wana ba clash eza bino. Mais vous ne pouvez pas d'abord mboka na yo Jaël ezo kende. Attendez bozo finga na mboka ezokende. Jaël, est-ce que vous bundela mboka te? Maniki oko bundela mboka te? Grâce te moko bundela mboka te? Mouzé Kindingo ko bundela te? Ba tiktoker na ba tiktoker. Est-ce que boko ko concentrer énergie na bino te siko pona makambo ya Goma pour accompagner ce qui se passe? Denis Lesi. Oko ko tikana no makambo nyonso wala te beau frère. Tokene na makambo ya Goma, tolo bana na makambo ya Goma. Toko ko ta na essentiel te. Pasteur Mususu za prophète Ngefa. Est-ce que tokoki kokota na makambo ya guerre kaka nanu te totika nanu pe makambo nyonso tokoza nango ezo kabola biso mais to vanda nanu na makambo ya guerre toko vandela ngo nanu te to meka kocha pe mo poids to meka nanu koloba bandeko ba se sentir que baza aimé où sont les tiktokers et les tiktokeuses les influenceurs tozo baluka ka makambo ezo zonga toyebi ke fera kobeta Adidas na yeso ki arena ngai mongo na kende kuna fera obeta
akobeta mais est-ce que eza priorité siko ngala koloba yango sous siko te tokoloba yango sima babiye ezoteka manango tokoloba yango sima mais priorité na minute oyo eza nanu barena te na minute oyo ata fere akobeta ata ndenge fali abetaki ata bao baza kosepela ndenge tokobeta léopard mais bobosana te ezala bakongole moko bazangi eloko ya kolia eya na kongole mo azokima guerre bombe eza kolanda ye baza na pasi tocompatir na bato wana tosolola na bango topesa bango maboko ça serait quelque chose de très bien. Aimons ce pays, c'est le nôtre, sans polémique. J'ai cité tous les tiktokers na ba tiktokers ba open na bosani peut-être ba kombo na bango na ko yebate. Ne maintenez pas rigueur, s'il vous plaît. So na yebi kombo note koyo kango mabete. Kisinjora mbote na yo, mais bocha ba énergie na bino, bolobela makambo ya este. Botika nanu o nyonso bozo kosala wana, c'est vrai que za ba vi na bino, c'est vrai que za misala na bino, mais tant que bo sala be mission au-delà ya nyonso naza kosenga bino, bolobela makambo ya est. Je vais surveiller ce que vous allez dire et que ça la ba congolais malamu ba bazana est ko accompagner PFRDC. Allez bota la Fifi Masuka Mwasi Mobali qui a été reçu par le chef de l'État, Basololi na mokonzi ya mboka, na PCP Mbote place aza kolanda biso, yemuta bagi député national, abimpe député provincial, la femme forte, une maman gouverneur qui s'est distingué na lisolo ba gouverneur ya mboka oyo tokobetaka lisolo ya masuka atikali na histoire ya mboka. Mwasi a travaillé d'une manière exceptionnelle. Ensuite, na kozonga pour 10 minutes parce que naza na journaliste nanga moko azawa 15 auti Lualaba. Il y a un correspondant à Bosolo na Lualaba. Il y a pendant 10 minutes. À quoi peut ça restitution? Il y a une situation à niveau il y a Lualaba pendant quelques temps, peut-être 10-15 minutes. On va terminer avec lui. Mais regardez l'image. On se retrouve avec, on va libérer les directeurs. Tolinga Mboka, Loba Malam Pona Congo, Kanissa Malam Pona Congo, Osala Malam Pona Congo. À tout à l'heure. Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement, et nous les savons tous, c'est le poumon de la République, donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat, un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc, c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous
des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée, UBC. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC. Inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.